Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Ebalukeli Jérémie Bandeko. Aminata abimisi vérité nyonso. Emonani ke Jérémie mutu azali victime. Mais lokwa mokili banga pe sambela. Mokili tozeza mokili moko très compliqué. Na moi bomonaki nene abimaki alobaki o alobaki. Bao bamonaki te na ozongisa video wana awa. Na pe na video ya Jael Show mibale. Mais eza na moto moko azofuta mbongo na bapage to pe yenda fongoli page wana po banda kobimisa makambo ya Jérémie. Nayoki vraiment bien te. Mais Joujou Biope ye pa ye ko confirmer yango ki deux fois ya Jérémie. Mais na se rappeler que Jérémie ça fait déjà un jour akomaki déjà ki bat parole nga ba déstabiliser. Parce que nyonso bat ba finga ye wana ya sikeza na ngote. Mais pourquoi ko finga muninga? Donc na mboka ambiso soko oza ko évoluer soit toza na kisi soit toza deux fois. Mon na bat ba okende église ba okende osambela Nzambe pambolanga. Mais na suka so pambwami et comme oza na kisi to deux fois. Ba video na otela bino ils ont engagé ka bato balobi yango. Na moi Jael Show pa mekape kokotela GG. Mais na video ya Joujou Bio nzape na kangaki pe ba capture de grand de ba finga Jérémie keza deux fois na TikTok. Na video ya nene ya isa passe. Et pourtant ye taza victime. Mais le quoi ka bat balingi na bango Jérémie en ôté. Babandi ko créer ba raison pour bat pa yina. Et puis singa ma mointe. Natal ko ba video nga Jérémie. Donc na Congo so comme na moi niveau mon befo za ka Argentine bat. Okoza na charisme te. Isa passi. Pour na bato ba que Jérémie za musulman te. Jérémie za bel et bien musulman. Pour moto moko corriger ngo Jérémie za musulman te. Aza musulman. Isa nga mawa. Siko bino boza na ba video ba deux fois Jérémie. Tout bino de 20 fêtes accompli au bat mate bo bimisa. Pe suka ka bongo. Parce que ata pe fali balobaza deux fois. Héritier deux fois. Donc na mboka na biso so komo réussi au komi deux fois. Pour landa ba video nga pe na wala na bino. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification. Ensemble, nous créons une communauté plus forte et solide. Abonnez-vous chez Chantal Yanzambe TV. Bonne Asie, bonne Océanie, bisous nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Chantal Yanzambe TV, bagad, ba film, ba mission, ba information, et loubou, nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Ba fanatique nyonso, ya vie de loin, na wuti poto, na zongi na ba Congo, abwebu na makenguru sekibu bateri, bo s'abonner massivement. Loubelu Madoupipa, alobi, bo s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Vous avez déjà ya potefe là. Kabwana, beaucoup panzana. Pour oyo sale pas belle vie. Ngada ngai pokito ko sala ngo pipa stila. Po yo za besoin tout batala kayo, batala stila, te batala belle vie te. O sala kayango. Ngapi na oloba ngo ya solo. Po biso za nga boy. Bato ngala na zaka ex deux fois. Na ibne to joaka. Oui. Ya sekna lobina vuta ngo ndia na zana deremo. Yo so manga tante ko zakisi.
rôle no ka ko finga bato na makambo zo finga bato ti ozo koma na niveau que non o décliner ba o diminuer ba ninga na yo ba original ba ninga no ba original tano ba ninga original o yebe loko na zo loba ba ninga na yo original ni ba mo za ba ninga no mi ba za ba original. Fais gaffe au baby si théâtre ma casse na ma finga au baby si théâtre la bordure au baby si théâtre na maloba ma bé ozo édiquer masité na kosa ote to bae yo yango tozonga kaka ba vina biso ba te ba TikTok ya koloba loba pata biso moko bini moko sa publicité moko te moko minjo mi nyamengo oko mingo emengo oko mi kwa to mi kuiko to mi kuiko to mi kuito oko mi kwa enga to mi kuito zongi o mi kui makasi yo ozo mi zwa oza nani na kati ya comédie ba comédien nyonso oleki sai te oleki sobe te oleki nani te oleki bato ya minene totala wango te bapapa elombe non kita merci kita ozokende yango mabe makasi tosepela na yo te bato bakomi kobaye yo kita omikuye okomi kwa makasi atoza so camarade intel non le biso to bana ko vana ka te bana ko tala ka buzubuzu sala bana bazoya na mutakati lingala nenge okati ki mu na suka na ngofosa ko landa kangote exact jusque théâtre éducation exact non ko tala ba fia bana bala na sina tena ma théâtre no nyoso na mata place mongo te mo éducation ezana kati wana parce que ça ko la ça ba fite okati bona ozande boye pona nini ko chola batu na directement mutatelemi boye na ebite soki nganga oyo kota ki Jérémie nde abisa ki faut kati akatima ngala po ko mimayo lelo boye obenda exaucer makolo bokena ko étouffer exaucer maloba na ti lelo exaucer mona ka susuté exaucer kindapi obenda mona na makolo lokaiti we tufa visibilité na it po yende ayaka na makambo wana mais na suka nango obentie makolo alimo kaka boye po yo ebi place okenda ya na sa makambo ezebele Jérémie ko ningatela comme na comme okende en tout cas silama na ba original silama na fille original nyonso ngande na zoloba silama na ba fille original silama na ba fille original ba sœur na biso théâtre pesa ngo poids po ya mado ko leka kuna ko denda ko zwa mobali ako nini mais yo ko zwa mobali boye te ko zwa ne asima no na bona kota na pesa nini po za na ye déjà na boyi silama boli ko zanga batonso respect boyo za na kati communauté ba na monde ya comédie moi je vais sur c'est ça théâtre exact ba ko ka so ba ko ngole bomengo na bango ba théâtre tel ce qu'on place ba suka ta va sur Blaise nani tukebati ne ba suka bazala bango na place bango boye bazozo bango na valeur na kati ya même ya gouvernement le so azuma kambu oui écoutez ba biki no comédie moko boye Kalebe Saïsaï otali ba esobe bakobela bakosunga bango otali nangana tune kaka mbongo ya mama Olive ndi yango ene sala bino bokoma ba machama chunga menjombo to bae bino to bae ngamo Shabani to bae to lembi pe ba bordure na mo sa théâtre moko abwe elo mo sali awa o sa isa bato sa théâtre oui ba art mo so sala wana za moi na mo na pe malonga te on l'équipe de comment on kolobate mais lo comme sous faut tikaka jouer dans ta rôle dans quoi papa na kati ya ndako to ta so ekosimba oko jouer pe rôle moko papa faut ça mobali to za na ingomengo awa chino longonda to za na china longonda yango yo
jouer dans le rôle ko la papa na responsable na kati ndako to mobala mutu moko boy longola rôle ki pede longola rôle ko finga to ta na so ko simba ngaza mabia Mathieu neza makasi sala rôle wala to ndima yo la ta veste non ça qui rôle la pasteur ah boy on ça passer mozo boka ba jeton et mon pima kama on peut ba jeton puis c'est là et si la ngaya na zana nga ena comme na ena za ingangamo na ngamo ingangunga na ningina ba jeton isusu te na bato so na monika te mtu mo théâtre ça jeton ko na koyela na zolo ba nga pisa vérité ah na za boy ndenge na zo fungula misu boye lokola ngbomo lokola ngubu na kati ya mai ndenge na za abo muto sali kaka jeton na théâtre na koyela on va soit jeton bo finga na kamba na moko ndenge na mvutaka Benita na Karine Masalaka. Oui, pour quand tu as mvutaka Benita na Karine Baswana pour ba jeton qui n'est qui n'a mvuté puis moi tu sais boum boum. Botanga ka ko mbala moko ngai na mutu fo loba yo ya mado yo Jérémie o lebo fona ba hypocrisie moko bona kati na bino o bois qui jeton masido ndenani maana ni yo ndenani o moni mbeli e kata na bien bonjour Tim Jérémie Chabani boza bien ponga pa Tim Jérémie Chabani ma chérie nokwa bana nokwa baliza bakuk mutatika bango na défaut mwana mokila bangengi na ye ka yemba mwa komi patron ka yemba mwa banzo be mama makambo ba voyage ba papa Alain donc bénédiction mutata to bombi on a sa mai c'est son temps asa la rôle ne kitoko nde makalunga katela batu mangala eza rôle na ye na vie normale azaka douce Jérémie kana rôle ne wana atongo hôpital na Kinshasa où ils ont contribué na 5 chantiers mboka où batu bakenda kozwa traitement nzamba opambole aosa makambo oyo azwi ba mama mikolo faire voyager bango ake monisa bango tuni Dubaï c'est pas donné à n'importe qui faut za na volonté donc asa mutu azolia na batu ya muki azosunga azokipesa borphelin na rôle na ye wana atokeza rôle na ye ya loka kokodioka azaka na rôle mukala za normal ma passe ba film nigérien azala ndoki azala makao mabe ya rôle na ye mama Naomi a joué comme yombe gauche azala makao mabe ya rôle na ye mama yombe gauche a joué rôle kindoki ya rôle na ye alors to là tu sais rôle na ye théâtre qui na jeton ye pas zoba te ya boaka ba pic depuis a banda azala muta ba pic lelo kandi ba pic ne ko ba jeton te ba tutu ba boaka na ba jeton total a ba konzi kuta ba groupe to mona a boaka le mutu jeton gigi en tout cas c'est son temps ya mado nga pana na côté na ote non sepela no ata mukete po yakina makamna na TV parce que nyonso ebimi o c'est toi so ça qui na maîtrise de soi mais makele lo te bimi te po bosolo lango déjà tio benga mamu tio yinda tio boaka jeton en tout cas ma chérie tio lo bana Jérémie que Jérémie na ozelo yaka ozele boswana ya madosa ba jara bato ayebi ba secret na ondambu akanda posa boswana po ye pa bimisa mokili yinda alors ya mabe ngazala po bata bongo te na camaraderie to ko kabwana pe to kaboni pe na ndenga kimia yaka te ka foni yaka na ozelo so ozelombe yaka bokanisa so bosali bonde bato ba yaka te ba faible bato ba yaka ndete bande bala le plus fort so boye bati na camaraderie tout peut arriver monsieur ezana yé déjà en tout cas na za prête yaka na koya et puis misa bino batoro ba yuma bato ba yaka te baka ba yuma te parce que l'ande maturité na ki bonne foi na motema malamu en fait au mona ka ça vaut pas la peine en fait na yati OK donc moi secret ndambo yo yebi vous avez na poso yo bibisa ma chérie awa ata bobi abomaka bato to mesana aza pede to mesana aza lele to mesana songi ke koma kutu no kome ya bato ya mado na monite Kevin Sidney na matière na yo makasi ya somo Kevin Sidney na matière no penzi ya munene mwana madila pe na matière no ya mabe makasi na pa na matière na o silama mais biso pa bata Jérémie to zawa
baliba c'est les campagnes de déstabilisation tebi place euta olinga basake mokili yina ye atokeza rôle na ye o inete bon c'est les campagnes de déstabilisation te po biso tozana ya yeza tana yo ya tano tana yo salamom na yo contribuer na 5 chantiers non seulement 5 chantiers faut eba peke li pambole ya kana komba foye bangoli pamboli e kana komba ba yini bazaka partout alors méfie-toi na pata mabe élévation ne pesa batebele kanda po bandima na bango teke yo koko ma patron bongo surtout que quand masu na pomba scène otema balala ate yaya Shabani no kabana iso na ka boloka bazon ko na clip papa wemba ma chérie y a rien à faire, c'est maïs. Egolekate, tozawana, egolekate, tozawana toko révéler batuke oza innocent. On y va se le capable de déstabilisation. Ça va pas passer. On est là. Ma chérie, c'est ton temps. Profitez Natanao. Belle vie, batonga belle vie na kacha pièce wana. Belle vie wazaki. Maman ya famille bota na kati ya rôle wana Jérémie azaka Jérémie na muchopi s'il vous plaît mais na kati ya théâtre wana bon bazaki ba songi ya quartier Bellevue azaka oleka mais Jérémie na muchopi batonga Bellevue na kati ya pièce wana ba seka kutu makasi Bellevue kuta zongela ka bango kwa bisa bango bosa ba ta quartier boko tonga ba tu boete nzamba ko punir bino ezala mabete et ça là peu problème te. Parce que tu comprends que ça rôle na bango. Chacun de nous a sa rôle na ye. Maman m'a pas sa robe film nigérien. Rôle les à la moté maman bête. Est-ce qu'il est indispensable nigérien? Maman m'a pas sa rôle à kitoko côté. Combien de Nigériens ba sa rôle à kindoki ya kinganga kishi. Tout à la film la bango te. Beso na kishasa. Muchopi. Rôle à sala na kiboy. Est-ce que tu comprends ba ke muchopi azoko edike mas. Muchopi na kiboy na otonga ba patron na banda? Aoza masolo ya kati ndaku ya patron aketonga ngo ba voisin wana rôle ya muchopi na ba théâtre combien de fois ibutu so ba che a jouer boy akate la batu mangala et c'est normal tout bandi ngo lelo te siko ndenge ni ya Jérémie ka siko e komike aosa la rôle mabe et ça théâtre et ça réalité te il faut tout bakisa ba pili mungwa mais pourquoi aujourd'hui komike Jérémie dans besoin rôle ya mutu bo commission vie normale na vie réelle que afinga abatu non to ko boycotter rôle ya mutu te ça place à gagne peine aye jamais to ko déstabiliser place ya gagne bien ya mutu pour na méchanceté ba congolais ba sala ke lote soko ça aigri aux huit na poto et ça problème ya Jérémie ce que vous en poto et que je vite il y a Jérémie nini na kati comment la poto ça ko gagner vite aux en poto tu es dans le distraction tu vas compter 10 ans plus tard tu fais rien même pas terrain na Congo aux en ngoté même pas clôture il y a des niveaux il y a USC aux en ngoté est-ce que yona Jérémie na za distrait c'est toi qui es distrait. Tu prends ton argent pour acheter le Louis Vuitton le bossa dans la concurrence on a mongo muke molingo la talokola Beyoncé olingo kabela kamibali olingo ke na kiri yo moko mtozo conduire vino bongo Mama Kalunga rôle na yewana et ça vie normale ya Mama Kalunga ça une femme mariée atonga école Jérémie atonga hôpital na Congo yo mtolingo boycotté otonga nini na Congo Jérémie Chaban atonga hôpital na Congo alongoli chômage na ma partie ya mboka asali école na Congo oyo salite asali hôpital na Congo oyo salite Mama Kalunga rôle na yewana commissaire lelo Mama Kalunga asali école na Congo siko yozo finga Jérémie ngo boycotté rôle na ye na Congo tonga dispensaire nini po Jérémie azana hôpital na Congo oyo zo susa bato ba soin pena motema mamu tako zanga mbongo ya seringue Jérémie bo pesa seringue yozo finga ye ozo boycotté musala na ye otonga nini na Kishasa eza rôle na ye toko boycotté yango te. Arrêtez avec la méchanceté gratuite. Pourquoi on a commencé comme motako moko ma célèbre il faut babinemi babimebele
Il faut pas comme monter ma makas. Pourquoi na Congo so comme la célébrité, au comme danger et comme que bato comme téléméloke, à ça la Carole Mabé. Karen Yamado a ça monter ma mabé. Quoi ta ma bandeli mokino linga ça permet la Jérémie à ça danger public. Elle se croit trop. Ma série m'a vendu ça dada nanda bakabona pourquoi? Dada mon maman top. Karen Yamado a vendu ça na katanda kuneti. Bakabona pourquoi? Yango dans Malika Mania je t'aime beaucoup. Yango faut ça na camarade oyo atanga. Qui oyo ko apprendre na kimukolo. Ba bonne manière ezalate. Ba bonne manière ezalate. Parce que le cambo, bilo kasi ba sila wana ti ba ko ça ba droit de réponse té. Ba Bellevue on avait na kita ça droit de réponse té. Irsi le péché ngana point. C'est la maturité. C'est la maturité. Bobo manakuna ba oyate. Mais toi, Karine Yamado, ce que le bien à Jérémie, Jérémie Yakana, je l'ai au sambo, Jérémie au sambo, parce que vie no ezali banda. Pour biso to linga Jérémie to attaquer ma bebo vie na yo la kisa wane zamukie. Vie na yo pena bat baye bien monter ba yo yeba ngona mususu ko bat baye bate. Alors, oza moi si garder bande na yo. Comment yo obengi mamu? Obengi la mamu pour expliquer makamuna bino na sens ni. Est-ce que tu as censé oyeba ngo? Ba conflit la bino obenga ki pe déjà Jérémie bosi pe bosola ki na téléphone tu ko comme na niveau ndeni o ndo benga mamu o ndo benga bato pourquoi pocho bengi mamu bongo c'est que ça bino do bimisa ba information na réseaux sociaux o mi bimisi pe parce que tant on sala vidéo na yo to bané ko tâtonner o saleli yango nani mais si o comme benga mamu c'est que yo to benga ba page polémique et si bon que na lobela ngo Jérémie Chabani bo tche longa Jérémie yo tonga raté. Yo Karine Yamado yo tonga rati. Yo no tonga mutute na monde théâtre. Yo tonga rati. Yo za Sainte Marie. Biso so za batongiti. Soki muninga mo Jérémie Chabani kita o matima peka trop lolendo elekio. Yo batunyo so babundisa ko kaka, batunyo so bakombata ko kaka, batunyo so bajalousa ko kaka. Pour ani boke na mambo ya Karine Yamado na Jérémie mupandi alors que boyebi vérité. Et loko Karine Yamado ba wole na Jérémie. Jérémie a sepelité ndenge les gens me traversent. Et pesa ki Karine Yamado visa ya Chine. Yamado Karine Yamado tanga nga kende Chine akena les gens me traversent ba sa ele makambo. Et pesa visa est proposé na Karine Yamado à sa la pub. Karine Yamado a sali pub ya visa ya Chine. Batu ba mama Chine, batu a Chine pour visa Chine et comment est amoro compliqué na Kinshasa. Ba comme koya ebele na les gens traverse par rapport à Yamado, bazoya na kombo Yamado. Nda Jérémie akeko tonga Karine Yamado pa Aminata na mobali na Emma Bidi. Que Karine Yamado a comme ko bundisa ye. Alingi azwa place na les gens me traverse. Comme ezawana Jérémie a comme trop orgueilleux. Jérémie Cardozo mabe, Cardozo abundisa yo, na Cardozo mabe bana. Jérémie ndetolo baboye, na Mimika bongo, babe bana, Mimika bongo mutu mabe, Mimika bongo azo bundisa ye. Okomi sou na Karine Yamado, okomi sou na Kevin Sidney, finalement, yoka yo malam. Na ebisa no Jérémie aya ana Dubaï, na batu, na mutu a producteur wa bengi saka Jérémie. Ils ont même producteur à Zobet Safali pour pendant Dubaï. Mais babaya yi. Trop orgueilleux. Trop potin. En manquant maman a plus de 70 ans respect. Pour maman Jérémie a tout quand la photo na linga komingi. Jérémie a tala maman na modèle à Tongo la maman dans un restaurant. Batunyo so bazala dessus. Jérémie, succès si Lara. Basila na ba Bellevue ba ogumya na succès pour ba ebo solo là. O même peka no cha likolo. Déjà pour Sila. Otika sunelo ta pa ba jeton. Et puis ma no ça quand on a des indicatifs té. Kita. O komi trop likolo Cardozo abundi si yo selon yo. Mimika bon abundi si yo. Karine Yamado abundi si yo le komi Kevin Sidney abundi si yo. Monela Aminata son père na mobali Emma Bidi pour bazaka na succès te ba eba kokomate yango ba olenge la gagi Cardozo mutasali yo silama na oya na moi ko sa live
Véritable conte africain. C'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte africain. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.